place ezali monene. Pauvre aza déjà pauvre. Mais mutu oyo aza dans les besoins akozala pe riche. Akozala anybody, mutu nyonso. Mais akutani na place ezaki peut-être prenons que ozako kende puis okutani na accident et puis you know tikani na place na okangamika na zamba moko monene. Siko bilamba eza lisusu te, siko place on komi dans les besoins, ozasona eloko abolia te. Donc komi dans les besoins, mutu oyo akosunga na minute wana, you know, akomi sikoyo. Donc obenga nzambe na yo. You know. Parce que a intervenu à place à Nzambe pour participer nani Nzambe na minute wana. Koza dans les besoins de konanga les photos to lobela mo jana ba émission ebele. Koza dans les besoins mutu nyonso oyi koza dans les besoins. Qui que tu sois na mabele oyi koza la 1 millionnaire oyi koza Bill Gates oyi koza nani mais oyi koza ngela na minute wana ozali dans les besoins. De ba oyo Nzamba lobike raison ya liboso ya kotika bambongo bilamba kolia na ndaku na ngai ya tabernacle ezali po boko bakofongola loboko na bato bazali ba pauvre na ba o bazali dans les besoins. Immédiatement avant que nous ayons première réponse sur maman Annie, nous avons compté directement dans Deutéronome 16:11. Place où ya komona ete tangu biloko oyo ekoya na ndaku ya Nzambe na tabernacle na église nini yango bakosala yango réponse yango bata liboso bokosunga tangu mbongo yango bilamba yango kolia yango ekoya bata liboso baserviteur ke baboyi keba mon serviteur a baservant mingi toza kozonga baserviteur basali ya Nzambe baserviteur de Dieu. Mama Anji, aussi on va les serviteurs de Dieu. Bazo kanisake bango batali boso. Bango batali boso bamudiana. Kende kotanga Deutéronome 16:11. Okoya komona ke no. Batali boso boko sunga. Ba serviteur. Parce que na erona bana izeta mo na Egypte ba mo na ba serviteur na bango ki baboyi. Baboyi nako bazali ke yela na kopa mai kombola na ndako. Bango batali boso boko sala nini? Boko servir. Pona nini? Po batali ba pauvre. On suppose que bango batali boso baza na difficulté. Salaire peut-être dans nos fiti bango. Baza kutukolia na nini? Na pasi. Vi na nini na pasi. Batande mwana bango batali boso baza nini? Servir. Ya bali mibale banane oyo tawa na ville baza su servir. Ba étranger. Ba étranger bapaya. Oh mutu utaki na ville A. Azoke na ville B. Mutu baye na balabala paka ekufi wana. Yo za koleka. Omoni mutu ya boye. Mama, bwana vandi bwana bebe na yo bajou ebele boye awa. Ah mutu katozaki na ba fufu ba kwanga yango eko kufela wapi? Awa. Yo za obligé au servir batu ya boye. Yo mutu église, yo mutu tabernacle na ngai. Mutu liboso ko servir nani? Mo paya. Parce que mo paya ko iko mutu kota zalike azana yango. Mais la mise na moya dans deux places na même moment. Exacté. Mutona azali dans les besoins. Aza considéré comme azana difficulté ko sakanate po azana passe ya ko tourner. Mususu pe na bato bazana mikili ya poto ba yebi yango très bien. Oya ko monete ko zala mopaya na mboka étranger za passe. O qualifier na musala o mais parce que ozali mwana mboka wana te mukanda ezate. Okosala nini? Okosala te. Muta oyo za o muta région na bisote. Ba faveur ebele mayela zana o makambo ebele ko ikozwa mais po avanda kana mboka wana te na ville wana te boza ko sala ni boza ko négliger les 10 béatitudes ezali ko recommander te keba bato ya boye il faut ko sala nini ko sunga bango Deutéronome 16:11 ko nyatete bango suta bango na liste ya mbongo makabo biloko nyonso ya l'église ba étranger traité bango bien kozo bango comme sentinelle na yo te ko bavandika ka boye ya ko ta ona église ba kenga ba baba nini parce que baza ba pa ya mboka oyo utiliser bango ko exploiter bango biloko wana na tabernacle tabali nyango te bato ya misato mama alibanana osusu yo oyebi bazali na kata groupe baveve n'est-ce pas bapola esusu babénéficie na mbango oyo yaka na nini na église ya bilamba ya badon ya bakama ndenge na ndenge fo kotala d'abord mpe banani yango bazali na église bakufula nini mibali pasi kezali pasi mpona mama kobungisa nani mobali si tu sois dans le gel yem ngolé on si kwa kei Nzambe amona ki ba na charge ni sona Nzambe amoni bataboyete oza obligé église tabernacle communauté ezo na besoin ya batu wana mama ani ya mine ba nani suba mona ete ba ngolo susu fuba zwa nini lisungi ba orphelin n'est-ce pas
bano bazalete bakufela banini bapara bana ndenge wana bible ezali korekomende quickly bango na ntango omoni bango sala tu yo église zwa soin ya bato ya boye oyoki komba leta awa rien oyoki kombo ya communauté kuna rien église il faut emona misala ya boye ke mbongo yaka na église na mbango wana ezali ya communauté faut koprouve ke baorphelin mamani nayebi nanga te soko oyi koyebisanga estce baorphelin na babalabala na biso basheger na babalabala na biso partout ke na monde baza kuva baorphelin bango nyonso bon nandimi teke bango nyonso baza baorphelin bon bamosusu baza neti baparent babengani bango bakomi siko babengani bango na bandako mpona nevie pasi eleki ou bien kopota aboti moto atie ezema ayebi ye te kopotabota wana epuis vi ya pasi abengani mwana donc bana wana nyonso baza batonda na bari wana donc biso tozobenga bango ka baorphelin bango su baparent baza na bango mais baza bairresponsable basui nde bana wana tozobenga bango nyonso baorphelin. Donc oza komona ete irresponsabilité baparent ekomi ya trop bajeune fille to bamama kozwa zemi ya sans libala kutu eyebana obala mpe kutu te bokomi kobotabota bana ya boye sukasuka bakokoma mpe kaka neti kaka bana bazali baorphelin parce un orphelin mwana akufeli baparent mais na mikolo oya komoni na société na biso ekomi même si mwana na baparent bazali vivant mais apparemment baza bakokufa mona molimo to spirituel parce que baza na moto koexiste te mwana azali wana abelaka papa ayebani te mama ayebani pe te mama to azali wana mais mwana akomi kaka na balabala boye abandone uma bisu mpe kindoki kaka okone okuta église oyo ebikolaka mwana aza ndoki epuis mwana akomi abandone na baparent baeglise boye orie bazwa soin ya bana oyo na orphelinat batraite bango malamu bakokisa makambo eza Deutéronome 16:11 bango sitote bazokende komwanga lisusu za famille oyo mwana aza ndoki siko mwana soko okangi ye ndoki baparent basala nini po babengana ye baorphelin makambo eza na di béatitude ozali koya awa toza kaka kokontinue koatake d'abord baréférence mpo toyeba koma bato bakomaka bapauvre na balabala e soki moto akomi pauvre to akomi na difficulté na balabala koma nzambe azali kointervenir na société na biso nde place oza komona mama ani po tozongela na baledi béatitude parce que tokende na kota Deutéronome po totante mpe koyekola biso nyonso ete misala oyo ezali na mokanda ya nini ya Matthieu 5 ya les 10 béatitudes ezali mpo ete biso bato olobaka toza bachrétien tokenda na église toyeba ete responsabilité ya lingomba ye tozali membre na yango ezali mpo na valeur nango emona na société mpo tokoka kosungana mpe na société para kosungana na société il faut wuta d'abord wapi na église n'est-ce pas ngama ani nayebi te soki olingi tobenda mwa moke repona biso liboso comme ça ntango tokozonga bokotoyeba koma tokoatakele place oyo ya échec ya baéglise na biso ya kozanga korespecte likambo oyo ezali na liberté ezali ete esengo ezali na baoyo bakoyokelaka banani bapauvre mawa mpe bakosungaka bapauvre parce que tobanda yango semaine passé toza kokonsidera yango mpe nani tosilisi te toni toanalyse sikoyo na mozindo koma valeur ya kosunga bapauvre kati na badi béatitude oyo eza kosenga te mutu komona lola te soki misala ya boye ya kosunga emonani kati na yo te mama ani oza likambo ya koloba ndenge olobi ntango tozonga nde bongo tokoniata yango soki olingi mpe toniata yango kaka sikoyo ndenge amboni bien tokende koza répondre biso ntango tozali kozonga nde tokatake makambo etali bapauvre alleluya amen.
dawate. Amani ebekra na mi fe muta. Oh, that's so I don't want to. Me that's so me just hey.